unis par les sons, unis. Bien, merci, Boy, Malam na haut-parleur, Mbote papa, Mbote maman. Et c'est religieux ce que vous allez belé. Bon, mon dit de retour na Mboka na biso, Mbusika, Motolo Nange Kundama, après Mikolo Ebele, Libanda ya Mboka. Boyebe toujours ceux qui sont bimi, qui ont recherche pour Nabino, surtout que Bisika Petozalaki, haut-parleur, Mukendi, Toyambama qui vraiment malamu. Salutations na bandeko nyonso bipa nyonso bazwami topesi mbote na kolontu nzinga pe wazali côté la biso yaya baleki ebele yemoko na l'assistant na Mopanzi topesi bambote belé, pourquoi pas maman 10 000 solutions topesi yo bambote belé bisika nyonso zwami topesi bandeko nyonso ba maman Kamuna depuis l'Angleterre ba maman ba makaki biso trop mbote mingi na bandeko batela biso na France la voisine topesi yo bambote belé sans yo pas moyen. Merci mingi na Corée du Sud na Nele Mokela, merci mingi na bandeko na biso batela biso na Europe papa Konde, merci papa Enzo, merci na maman Yvonne Giao, merci na maman Crescence Lukoki depuis bien que bon naloba mingi te, merci na Kokoko Lufungula, merci na bandeko bazotela biso na Congo central na Bandundu na Kinshasa, bandeko bazotela biso na Brazzaville, Afrique du Sud, Allemagne, Suède, partout bozwami botela biso bepa ebele Mukendi ya Zongi. Alors, Lelo, Bandeko, vous voyez le pourquoi, parce que tous ali Lelo référence, il y a ma solo, oh yo Bandeko, batuna kibiso mingi Bandeko nangai, bourgeois dimension qui toko sur l'engi toko tiango, na commis après que l'accébino papa il y a 104 ans, oh yo azali qui azat témoin vivant secrétaire il y a papa Kimbango bourgeois deuxième numéro nango. Boy ba que au parleur déjà Moukeni sera zongi be masolo qui toko zalaka na fanda wana ko changer té Lelo bozozoa pour la première fois. Bah témoin vivant bandeko lelo masolo botuna rangai ke ya ba 3 soda o ba bimaka o bomona na ba photo ba tchaka na papa Kimbango. Est-ce que zalaka ya solo to zalaka lukuta bandeko monda botuna rango bandeko belé ba province belé batunaka ba 3 soda o yo to monaka. Est-ce que ezalaka ya solo ba bima? Est-ce que ezalaka invention ya batu pona ko comme ça lisolongo lengi to pe pona kotombola papa Kimbango na yebisa rabino bozalaka calme Mukendi mona papa Kimbango ya solo trop bimisa bino ba révélation lelo bozwa ce témoignage vivant ya papa oyo amona ba soda oyo amona bango bandeko bofanda wana benga ba kimbangiste benga ba musulman congolais benga ba catholique benga ba franc-maçon benga ba rose-chrétien benga ba congomani nyonso bokota boyoka masolo ya mboka na bino to solo mambona nyonso lelo awa bandeko ya kitawala ba yebisa biso ke lisolo lettre oyo papa Lumumba abimisaka e utaka na bakoko yangwana de sala ke po libérer biso. On va apprendre de l'histoire ici na bâtiment vivant. Ba betel rabiso lisolo bacha papa Kasavubu na rompo qui pointe lelo bacha monument na place wana bomonara. Est-ce que ça vraiment ici qu'il fallait bacha yango? Bacha wana bato nyonso soki likambo ipona ko rendre honneur na papa Kasavubu et puis je salue le bourgmestre ya commune ya Kasavubu vraiment on a lingara mingi bisika zami vraiment bambote na yo. Boromona bato nyonso bakenda resika oyo. Mais est-ce que lelo bana otozali kobota biso lelo jeunesse ya lelo bandeko belé? Est-ce que ça histoire ya solo au parleur change tozo ya recadrer rabino masolo yango tozali awa papa na benga koko na ebite na benga ndenge nini mbote na yo mbote papa Mukeni mbote kombo na yo papa Simba Saya Maurice papa Simba Saya Maurice. Voilà, Narotika yo ngonga o se présenter et surtout que na tradition na biso esengaka toujours na lisola va beta makitoko esengeli moto se présenter ba milliers de personnes bazali kotala yo na mokili mobimba. Papa o se présenter d'abord pour na lukio na keko lukayo vraiment eza occasion mo reya tous les jours té ya kobimisa ba baobaboé pour na royeba masolo se présenter dans bande ko balanda yo. Bon, papa Simba nazali lipasa oyo na botami awa na Léopoldville na tango wana na avenue Mayenge numéro 4 quartier nani Saint-Paul. Alors tango na botami de na landi ba classe yonso kolanda ba classe yonso ti na yeko koma na ndenge na libwe. C'est-à-dire que to vivre awa babenga biso bana leo bana Congo belge de biso to moni maye to moni to lingite ke
ba génération oyo ezakoya ezala lokola ba génération bayebisi bango histoire moko ya mabe yango tozali kozongisa na bosembo histoire ndenge boyokelaka yango o basalaki bo basali moye toyebisa bino histoire ndenge yango ezalaki kobanda wana kozwa lipanda ti kokoma na baron point Victoire Kasavubu ti kokende na babongolo komona boyo papa parce que tozali awa photo yebisa bien que tozali na mandat te que église alobi na biso boye parti moko alobi na biso boye nde toza koloba histoire oyo tomonaka voilà ya bosolo oyo ezali ya koyebisa na bana batia na mutu oleke badéforme bango bakoma na bahistoire moko oyo esengeli te ya koyeba. Voilà, merci beaucoup. Là, tu comprends que Papa Nabiso au VK avant l'indépendance. Voilà. Bon, moni marambouti l'indépendance qui no lelo oyo. Voilà. Donc, tu allais na Congo belge. Tu es na Congo, ya siko ya biso. Ti na eleko tozali. Li passa na yo azali? Bon, li passa na nga balobaka na bokoko na bokoko akene kotoka mai. Akenda ko tikalanga moko. Kotoka mai lexikete akufa mena tikala lipasa nga moko akufa wana zalaka nzuzi ya mwasi donc balobaka kotoka mai na bokoko na biso ezalaka pourquoi koloba muta kufi ezalaka tabou to comment te eliko lakisa nini na bopasa soko lobi coutumièrement kufi ozasu na chance te que baya mususu bazonga oh soko lobi muta kufi lipasa kufi te toloba ke ake kotoka mai po toyebi ke akozongela biso ouais ube bakozongela biso donc voilà ndenge sens toloba te akende kotoka mai ok sens wana tolobaka akenda kotoka mai nde ezalaka bongo voilà ok naza na petite question mais ekosala émission ya lelo mais nakolinga o répondre d'abord ne bandeli par oui ou non. Et puis, dans le la autant, il y a une explication calmement, papa Toroyeba. Batu Motosoka Koufi, depuis Bino, depuis Kala, Motosoka Koufi, à Roson, à l'issouté, n'est pas Mangoma Msoupeta Lissabiso, il y a net moi, c'est un mobile sur Babalani, Babi, jusqu'à la mort qui va nous séparer. Mais au yozotal sabisoka awa ezana ba terme misusu oyo photo lo baraté pour que bato bazonga c'est-à-dire ce muta kufi a roya lisusu vrai ou faux coutumièrement c'est-à-dire que tant que na bokoko entre le que muta kufi nzoto ekei mais molimo ekoko zonga lisusu abi awe kokoko lata lisusu nzoto mususu. Et bon, ceux qui baboma qui est injustement. Bon, on est allé secret ensemble. Voilà. Et là, secret, c'est pas ta mokilité. Voilà. Vrai ou faux, au mona batu ya mikuse. Ba soda mikuse babimaka. Oui, baza batu mikuse, ba soda ya mikuse. Baza ba soda ya mikuse. Soda mikuse. Ndenge soko moni photo ya papa Simo Kimbango. O bazalaka misato wana se, de ba soda ya mikuse. Bon, na terre musuba ben Barmageddon. Barmageddon. Voilà. Au mona bango oui ou non? Na mona bango. Au mona bango. Na mona bango. Au tambola na bango. Bon, tango tozali ko kende na séance na événement wana ya 4 janvier. Né na tango wana tozo kena bango. Tozo mona bango na ndenge bazo sala ba miracle wana ya ko mema batono ya ko buka ba poto tout ça. Voilà, là tu retires que l'autre comme on appelle ça. Nini déjà ne bande lotal sa bande konyo so obadoutaka parce que balobara histoire on est tel sera que Congo zali mboka moko très mystérieux que boroki osala ba plan na bino mais plan ya nzambe zali que babi misabino un jour ba soda ya ba mikuse bande comme so balobara isa utopie na passion tozali komona mboka oyo ezala ngo ndenge bande ko baloba ezala ngo mboka nzambe te biloko wana nyonso ezala nango lukuta histoire lukuta toronyo kwa makaka boye nini ko kebisa na bande ko penser bongo bon fona yebisa bande ko
parce que au moni étape ya indépendance ezali na ba volet mibale eza na volet babengango spirituel ya molimo eza na volet matériel biso bato alors biloko wana nyonso tu ebimeli ya bato ya basoda mikuse eza na volet spirituel ya molimo et molimo yango tobombaka te toyebisaka bien eza molimo ya papa Simon Kimbangu papa Kimbangu de molimo wana yango ye mutu alatisa basoda wana nde bayaki mpona kopesa lokola ku ya liboso ya bosemo ya kozwa lipanda nde Voilà. yango na tomona basoda wana mikuse. Voilà. Signe oyo ya victoire mutali boso achango na mboka oyo Papa Etienne Tshisekedi, vrai ou faux? Bon, nalobi boye papa Etienne Tshisekedi yele ayimitaki bato liboso basalaka signe wana po ye pe azalaka na molongo wana tango wana mais signe wana ezali signe ya papa Kasavubu tango wana na lere wana bazalaki kobenga mokonzi ya parti ya bako roi na papa Kalonji tango bauti na table ronde bazwi voiture décapotable awa na ndolo balekeli awa Kasavubu bayeti victoire engai tango bayebisi biso ke bokende na victoire Gambela bokende kotala bakonzi oyo bauti na table ronde ne tango baye na voiture décapotable bango mibale nde batia signe wana Kalonji na droite Kasavubu na gauche nde signe wana nde place ebimelaka ya Voilà. paix ya histoire ya victoire. Voilà. Oui, le premier signe wana mokolana nde papa Etienne Tshisekedi nde yango wana azwaka toujours signe wana ya ve Voilà. victoire. Vrai ou faux Papa Kimbangu azali kobimela bana na ye mieka za na boloko mabimela batu asolo rapena batu ndenge zaki boye. Est-ce que natone mambo nezaki ko salema? Na tango wana c'est-à-dire que kobanda papa Simon Kimbangu azalaka na Elisabethville na prison ou bien na bosenga na ye ya molimo na parce que bengaka ye azali esprit saint akobimela yo poisa akoyebisa yo makambo yonso oza nango besoin yo posengi ye andimeli yo asalisi yo bon na tango wana papa Simon Kimbangu na bosenga na ye ya molimo na ye ya molimo saint donc akobimela mwasi na ye akosola na ye akobimela bana na ye akosola na bango donc wana ezali nde vérité ya kokosa. Voilà, merci beaucoup. Dans le bas qui est ma petite question, oyo na roloba comme eza comme ba temps fort hein, eza comme ba temps fort émission na biso awa. C'est pas pour rien au parleur pe tozali na sika oyo eza bisika moko histoire et salema bisika tozwami o tozo kobeta lelo lisolo na bendisi un baoba un ancien un membre ya Bako oyo lelo to retourner ba question pourquoi parce que na yamba bande ko belé mais boyebi mosala au parleur bande ko to sala mosala pona bino ma maman bibi chez nous depuis les États-Unis ba pesa biso ba confiance pona que to kotara toujours na kati ya zamba to bimsela rabino ba information et un moment surtout yoki batu to ko lukape ba mikolo ya mboka to ko yoka bango. Alors là on va parler avec un témoin vivant boyoki affirmé biso awa likambo ya basoda o ya mikuse wana babima basoda ya papa Kimbangu Baramagedon to solango sko awa to yokali solo na bango quartier na bango bazalaki kofanda wapi bato mikuse oyo bazalaki kofanda wapi et qu'est-ce qui s'est passé basala nini to yokali solango lelo awa. Voilà. Bon. Papa nangi to banda d'abord na lisolo bisika oyo to zwami to banda à partir ya Pongabi kino to koma na rond-point Gambela ya mboka na biso makambo nini elekana awa. Parlons déjà de 1959 le 4 janvier to yoka ke match betamaka yangwana et déclenchant indépendance ezalaka ndenge nini? Bon, omoni tango tolobaka faut totia histoire na nzela na yango nzela ya bosembo. Alors tango bato bazali kolobaki te événement le 4 janvier ezali match esalamaki na stade Baudouin te eza match stade Baudouin te
élément penza ya ko déclencher 4 janvier ezali réunion ya Abako oyo ezalaka le 4 janvier oyo nde belge aboyaka esalema lokola belge aboyaka esalema yango réunion oyo ezalaki wapi awa kaka pembeni na biso awa na imika alors sikoyo bamoni ke te lokola belge aboyi réunion esalema il faut maintenant ko décommander yango ekende mokolo mosusu nde bakonzi ya Bako babengaka mutu muntu roi Kasavubu bakotisi ye na imika ntango bakotisi na imika esengelaki nini esengelaki ndenge bawutaka na Accra na Ghana il fallait nde barestituer bazongisa maoyo bakendaki kozwa kuna na bapeuple ke voilà esengeli na mikolo ekoya tokokoma libre donc tokozwa dipanda kokota kuna lokola réunion ezalaki bapekisaki ntango vandi na podium ayebisa bino il fallait toyebisa bino ndenge nini na mikolo oya tokozwila dipanda sike dipanda na lelo wana ezalaki lokola kombo ya Kikongo na Lingala donc indépendance. Alors tango kaka ezalaki lokola mutu apelisaki almete tango apesika kombo na alobi dipanda assistance yoso mpe bagangi dipanda lipanda eza mo wana comment dipanda eza na Lingala dipanda c'est dipanda indépendance c'est dit kozwa bosomi. Alors tango bakoto bayoki tokozwa dipanda tokozwa lipanda koganga wana bon ye papa Kasavubu basongisi ye azonga na ndako parce que ezaka face à face imika na inza na ndako na inza eza juste en diagonale ntango azongi sikoyo lotomo bato babimaki na kati ya place nga kozala conférence babandi koganga dipanda lolenge mpe match ezalaki na stade Baudouin bango wana pe bato ya dipanda baza koya boye Kasavubu bakoma na rond-point Victoire bato pe ya match babimi kuna baza koya baye kokuta nini ote dipanda allez alors circonstance esalemaka biso toza wana totelemi toza kotala jep ya wala yozaki wapi na coin ya Victoire na Victoire na coin ya Victoire toza kotala parce que tango toyoki makele toyembango ponga na vanda nga pembeni awa wana yozaki na jeunesse ya Bako bon jeunesse ya Bako wana nde tozalaki lokola ba adhérent hein toyaki na compte ya Bako te tango kaka toyoki mouvement kuna ya lokito ya makelele nde koya toyaki na ya Victoire bon tokomi wana belge atindi commissaire oyo ayaki na jep bato ya dipanda na batestade bakamati jep babaloli yango bati moto ale bakamati commissaire yango mpe bakotike na permanence ya bafoto ezali tokomema badocument na kotala yango bakotike na permanence ya Bako papa Kasavubu balobi non otika ye toza na besoin na ye te awa sikoyo ezalaki mpe déjà pourquoi c'était le soir mamone seulement na pourquoi c'était le soir parce que réunion esalaki te esalamaki time elinga kosalama esila na poko bon match mpe esilaki na poko donc ntango makambo eza kosalama na bacrépuscule wana kokende ya moi koya ya butu nde dipanda ti rond-point bongolo Kasavubu nde ntango tokomi wana sikoyo basoda ya mike babimi na rond-point Victoire na rond-point bongolo Kasavubu ntango babimi sikoyo base multiplier bakomi ebele ale bamagasin kobuka bapoto ya minda kogumba batono ya komema ya mutu dipanda nde tokomi konana kaka koganga dipanda bakomi obimisa biso babiloko biso tokomi kolata basapato oyo ezali contraire olati awa pembe olati awa mwindu ti wana na pillage tolo ba pillage liboso bana na mboka oyo premier événement ya pillage et seulement en 1959 le 4 janvier 59 nde toke koganga wana siko baza ko piller ba maison banani bon ko piller wana nde eza ba maison ya ba congolais te ba portugais
oya Fokombele ba magasin zalaki wana ko banda bongolo ti quartier Fokombele yon zalaki ya magasin ba portugais tout le basiko boye papa basoda ya mikuse oyo bato benga ba Armageddon babimela précisément wapi Victoire ngana mona bongolo to babimela wapi poto to précisément ko bima penza eza na bongolo Kasavubu babima na bongolo Kasavubu mais bongolo soto komi kuna to mona quartier moko actuel bazo benga Kimbangu lelo yango la ba pesa quartier wana quartier Kimbangu Fokombele donc quartier on a commune na biso na côté ya Kalamu et mususu c'est je crois Kasavubu na ngambu Kalamu na ngambu boy le quartier Kimbangu donc babim quartier na ba pesa ngo Kimbangu pona ba soda wana ba pesa ngo pona nsidi wana ba soda wana. Pourquoi alors? Parce que pourquoi basoda wana ndi balobaka bongo ke baza basoda Kimbangu comment? Bon ezali nini eza makama molimo c'est ni makama molimo mingi batiaka ngo tembe biso toko kotia ngo tembe te parce que esengeli esale mandengo wana pona ko libérer parce que yemoko papa Kimbangu yem tazali libérateur ya likambo ya dipanda donc il fallait sala mandengo wana alors yepe mutatindaka ba wana misato ba ya ko se multiplier basala ba événement wana. Voilà, ndenge to yebe. Dezali kama molimo. Donc babima na quartier wana to babaseki bazaka ko fanda kaka wana ba depuis kala ndenge nini bamindele bazaka ko mona bango te ba portugais bazaka ko mona. Monde to lobi likambo ya papa Simon Kimbangu ezali kama molimo. Bon, ti lelo yo pour ko localiser ndaku place bando fanda. Vande na bango. Bon, tu étais porté le compte à l'église, mais c'est histoire. Donc, ils ont dit secret, il n'y a pas Simon Kimbangu. Biso to ko. Bino pe bo comprendre kate. Tu comprends. Mais on nous apprend selon l'histoire que force bango bazala nango, bazatope bayaki nango, ata raibo bakoki ko banda ko ngumba ngo kana maboko. Nazo le bato ebende akogumba boy. Bozo mona boy. Oui, tout le monde. Poto ba poto ezalaka wana omoni ba poto ya kala ezalaka oyo ba jerobis baza kozwila moto abuki na maboko pamba papa ezali likambo ezali te ke ya kokosa te na maboko pamba. Alors omoni tono ya mafuta ba tono ya pétrole 200 litres tiango na mutu boye azokenda ngo sko eza force moko spirituelle tolo basiko bazalaki 3 to bazalaki belé selon nengozo betali solo na histoire spirituellement ezalaki fallait baya 12 il fallait baya 12 mais ba mususu ba kantonaki bango na côté ya Kamba bovana nana misato wana bakende zola misato na bayakinde bango to salaki musala wana pona ko kolakisa na mondele ke wala makasi na biso ya molimo na makasi ya bokasi ya moto. Donc tout le que indépendance ya mboka oyo ezwama na 2 volets. Volet mibale. Donc volet politique, spirituel tout d'abord. Na matériel. Donc spirituel et puis matériel politique ou esalemaka. Bon, politique, bon, ngana lobaka mingi politique eza kola ndenge ya ko gérer likambo. Zola. Mais toko lobaka eza na plan spirituel to bomba kate yemoko papa Simon Kimbangu et na plan matériel bato. Ba Kasavubu, ba Lumumba, ba Tchombe, là c'est le plan matériel. Mais la plan spirituel yemoko kaka. Papa Kimbangu. Voilà. Revenons un peu na tokoti na kati ya likambo ya Bako. N'imbarabandeko awa l'histoire nous apprend que il fallait papa Charles Kisolokele Azala c'était lui qui était comme le leader parce que c'est lui le premier noir à travailler qui to pas comment qui n'a pas poste likolo makasi ko travailler voir même na ba mindele il fallait yenda à la président mais balobara yende mutu apasa
Papa Kasavubu. Je veux un peu que tu redéfinir un peu cette histoire-là en tant que binomoro ba bozala ki na kati ya lisanga yango hôtel Sabiso d'abord marambwana et les canandeni. Est-ce que Isaki a solo toté? Bon, biso na tango wana. Papa bazala ko obligé azala na carte ya bako. Biso ba jeune wana. Ozomona l'air wana tozalaki na jeunesse ya bako. C'est-à-dire que ezaki mouvement na tango wana un peu na batata na bana tosangana kala kati ya bako mais ezalaka penate ke tozalaka na ba réunion tout cela. Tozokola na kati ya mouvement en tant que papa ba mikolo biso ba jeune jeunesse ya bako. Bon, papa qui solokele oyebi bien que azalaki administrateur colonial. Papa Diangena pe administrateur colonial. Nakananga. Oui, Nakananga. Papa Diangena Nakananga. Papa qui solokele abandi wana na Boma, ti ayeko sukisa wana Léopoldville comme administrateur colonial. Alors, le kola papa Simon Kimbangu azalaka na bana. Bana wana mibale bazalaki ba administrateur. Moko azalaki le kola chef coutumier. Papa Dialungana. Yazaki le kola chef coutumier. Chef coutumier donc Fumambanza. Donc il y a Vandi Namboka. Tandis que mibale bazoko sala musala à l'état. Papa qui solokele na papa d'Angene. Alors papa qui solokele azaki administrateur colonial na rawana lokola ba Belge pe ndenge tuzomona tuzalaki komona administrateur colonial belge. Ezaki le lenge moko na papa qui solokele. Alors bango bazaki na pouvoir ya papa. Tolo bazaki ba les seuls noirs ya occupé ba poste wana. Ba poste ya likolo. Kaka bango. Bango mibale ape. Na batu mwindo nyonso moto na batu mwindo la kokoloba. Ba administrateur na colonial bazali kaka mibale papa qui soloko le papa d'Angene. Alors maintenant le quoi bazaki na pouvoir ya papa na bango. Bazana pouvoir ya papa na bango. Papa a cité soki mouvement yeye na tango ya kozwa dépendant bino bokombimoni sa liboso te po soki bayoki ke bana ya Simon Kimbangu bazana kati belge akotia kaka. Alors bozwa bandeko na bino botia bango liboso de bakamati papa Kasavubu bakamati ba papa Nzezalando bakamati ba Pinzi badiomi bati bango na liboso bango bazali kopesa bango malako na sima. Malako ne zalokola bazako pesa le rôle d'instruction, oui, d'orientation. Voilà. Pouvoir ya papa Kimbangu bazali ko pesa na ba leader o bazako sala musala. Alors voilà. Musala ya ba papa d'Angene na papa Kisolokele. Na makati donc bango bazali ko initier batu na Kimbangologie. Bon, ko initier doctrine. Lolenge nini tokosala po tozwa bosomi. Voilà. Alors bosomi wana nde tata mutaza liboso papa Kimbangu. Mais na biso bana tokamati tobimisi bino liboso nde bosala mosala oyo ya biso oyo ya papa Kimbangu. Nde ya wana basaka initiation na papa Kasavubu lokola ndenge abimaki leader président ya bako nde balata qui est spiritualité wana. Voilà, alors je vais un peu dans le point moro d'abord parce que bah, chef coutumier mingi aujourd'hui bah, c'est par la poitrine que Bissonde na table ronde lorsqu'on nous a présenté le deux mâles moro ya mabele moro ya mbongo et nzoi moro bimaka tout ça pour nako aider biso ya détecter ou apesika tozwa. Alors cependant que bah version les a vraiment controversée, d'autres qui acquisent dans la retourne à bango bazoko acquise ba politiciens que bango de ba bomimboka et les politiciens qui acquisent aussi ba chef coutumier que ce sont eux ne ba tekaka mabele et ici quand on a compris raté comment se fait-il table ronde bino ba ene na biso mais table ronde ba izaki sika ya maele marambozo ko se discuter ba corps mais version tu ko rappel na ba chef coutumier ils ont pc sika ni na papa Charles qui solokele mécanon ko manyola biso non nesika wana. Bon omoni bokoko na bosomi
au baquet à table ronde sur le plan juridique. Pour table ronde déjà, évidemment, le chef coutumier bazalaka kuna. Hein? Mais baquet n'a été dans le cadre, baquet nous ça là, kila ya beaucoup. Baquet dans le cadre que associé bango na procédure ya cause indépendance sur le plan juridique. Mais au sein de la bango de baquet na table ronde. Et si quoi, papa qui se locale en tant qu'administrateur colonial, nous avons une photo au bakangama na table ronde. Na voyé la bino en haut. Voilà. Alors, il y a une présence de papa qui se locale na table ronde. En tant qu'administrateur colonial, il y a Congo belge na table ronde. Alors, quand on a la table ronde, il y a Patipaki pour tout d'abord, Aza na plan ya molimo. Aza dedans, et le plan matériel, Aza na kati. Donc, à Kenagene na cadre wana. Alors, papa qui se locale, na ebandeli nanu, mokando yo tata na ye apesaka ye. Oya lakisaki Roi Baudouin en 1958 que tala mokanda papa asignaka na Albert Ier pour tous abosomi yango. C'est là non toujours on a papa parce que là ils allaient te sauter hein. Là vous allez te sauter donc ça vraiment même mutu zoko na mutu. Donc d'abord parce que c'est aussi un point très important. Lettre au papa Charles Kisolokele à la Kisaka, le roi pour l'indépendance du Congo. Parce que place on a pas de absurde. Papa Kimba on a boloko a qui délivrer papa le roi Albert Ier ils allaient récapitulons un peu si tu sors hôtel Sanon Bisso. Bon au moni papa Simon Kimba ko kangana ye makamaweza détail belé mais tout ça ko sala lokola to pesa moi synthèse. Tena ngi place on fungola vraiment bien to fungola non aussi kawana. Po ichaka batu bandi maraté les gens payent génération les lots parce qu'il faut histoire que les lots n'a pas pour ça batu ba découvrir papa Kimba on a ba facette nyonso. C'est ça mon souci jeune congolais nyonso akoko yeba. Yango la lingi ba parents bo pecha ke bémission bana na bino ba belenge lokola ngai ainsi de suite to landa rango to pesa image to redorer l'image à papa Kimba. Bande ko ba comprendre raté balobaka papa Kimbango zaka na cachot na prison bino neni bobete la biso qui a délivré ba pays mususu a délivré roi oyo to so ba guerre il y a 45 il y a délivré roi Albert Ier ndenge ni pendant que Nathan wana ba allemand bazoka Belgique en otage mais quand ko voilà c'est dire que mingi tilelo yo yango passe to zana parce que tondi makate papa Simon Kimbango azali nani biso ba toyebi te papa Simon Kimbango azali molimo santo hein to kenana ba page wana ya ba religion mingi te mais papa Simon Kimbango yaza molimo amona na bo moto amona na molimo c'est ça le problème faut ko yebango donc papa Simon Kimbango aza esprit donc molimo na lingala c'est okomona na bo moto okomona epé na molimo alors tango bakangaka papa Simon Kimbango na Tisville na l'Erwana il fallait ba bomaye ba bengaka condamnation à mort mais tango makamone ke na Belgique l'Erwana Albert Ier aza roi arbitre bo bomaye te bo tsaye na prison ya perpétuité akufira na prison alors mais Belgique bazaki na kokoso na Allemagne bakangaka roi tango bakangi roi siko il fallait intervention moko ndenge biso lelo tozo luka intervention pour na ko boy na boy to ko koma na place wana mais siko intervention wana babite mutu akoko sali sabiso bana ya papa Kimbango basenga na tata na bango po ye azali toyebi ke babelge bayeba ke papa Simon Kimbango azali mutu ya miracle donc c'est à dire que na cas que bakutana ki na problème bakangi roi na bango alors bamoni mutu mususu akoko baluki neti mutu mystique oya kosala po na bango bayebi ke mutu ya mystique azali po bamona bilembo kobanda kokanga papa Kimbango ti aza kuna na prison alors bayebisi bana ya papa Kimbango babite est-ce que boko yebisa na papa na binote asalisa biso bango pe balebino tokoyebisa papa lokola pe ye roi wana asalisaka papa po papa alinga ke na boloko ya liwa mais batie na boloko ya perpétuité tosenga papa et papa andimaki ake ti na prison ya se mabele ti ok na Belgique bayebi yango ba Belge
oyo bakoko zalake ba yebi histoire wana oyo ezana ba même na archive ba yebi ke papa Kimbangu na lolenge na ye mutaya ko bimisa roi Albert Premier pe asala mikanda ngana bimisi yo na boloko yo pe bimisa mboka na boloko e mokanda ne yango wana papa Simon Kimbangu akena ko pesa na mama Mwilu bombe habité ce qui est le coquille na pesa na mwana parce que le papa roi belge pena Albert Premier bakutana face à face na papa Kimbangu la lobby que mutakutana kana mutu face à face. OK awa ba yebi ke yaza na kasho na boloko ba yebi ke papa Kimbangu aza na boloko na bimeli roi na bango akendeke akeko bimisa na Allemagne mais aka prison c'est mabele non prison c'est mabele mais il y a kota partout le col tozali awa boye papa Simon Kimbangu ata okangi akoko ya kutana yo yaza molimo donc kota fungola pena roi akota prison ya kokangama mais na lolenge ya molimo na ye akoti na kati azwi roi abimi na ye na ndenge ya lolenge na ye e ba porte kangama omoni ba miracle wana siko tango abimi na ye babimaki wapi na Congo awa wapi alobi papa Kimbangu aza molimo akoko ya ndenge tozali awa akutana biso asali makamu sa kosala akepe na ye ndenge ya kokendele yo na nga tokoyeba eza makambo molimo tango azwi roi babimi na ye azongisi ye na Belgique ça va prison etikali vide siko balma siko parce que ezalaka dossier munene balma sikoyo tango ekokaki bakende ko vérifier po babengaka appel Albert Premier ye fandima nde babenga ba prisonnier voilà mais sikoyo tango bazo benga ko benga bazo yoka mungongo wa mutu te bakeba fongoli mutu azate mais sikoyo biso tozwi likama na Belgique et tozwi likama faut te yebisa Belgique mutu oyo to roi ona bino to kangaki awa azate ba balobi te roi sa komaki awa bayena papa moko alati liputa na chemise ya prisonnier abe totiki bino pe bino bokomi na bosomi na ye roi pe akomi na bosomi alors il fallait maintenant convention salema parce que wana papa Kimbangu azo vivre kaka na Belgique c'est dit ezateke ya ko vivre na minute wana za ko sala makambo wana aza kuna na Belgique ba comment vivre na ko kasa libéré oui a libéré ye siko il faut azong ça yena ndako azong si na cour royale abi ke bon mutu azaki na prison basengaki na bimisa ye oyo kuna pe bamoni kete tata na bango azongi na kati ya cour royale ye mutu azongi si oyo misiko ya bimo nga avana kende il faut mokolokoto mokanda basali mokanda Albert Premier a signé papa Kasavu papa Kimbangu a signé ne libération na biso ya bosomi ya liboso ya mwana c'est là bandeko ya kitawa la ba mangoma mtu balobaka que roi a signaka na bango na ba prison mais yo zo ko apprendre biso awa que roi Albert Premier là na 45 oui a signé na papa Kimbangu a signé na papa Kimbangu a signé na na deuxième guerre mondiale oui chef coutumier te bangunza te ba politicien pété wana ezali ba transformation véritable problème papa Simon Kimbangu nde ye mutu akei kozwa roi na prison azongisi ye na Belgique chef coutumier azako ye moko sikoyo pourquoi tango alors tant basali bongo ba signer accord pourquoi to soit indépendance te à l'instant bon wana likambo zakana tango na yango pesa kana likambo yango il fallait attendre comment mais to sali accord ngana bimisio oui mais papa Kimbangu sakana raté hein accord tango bosali yango nazwi mokanda na ken accord na maintenant il faut procéder yo mona ba accord esala makamili mingi il faut la procédure que bo to yokani bona boye mais il faut que ba étape accord on esala si lolenge moko tozana ngo sikoyo papa Kimbangu azwa mokanda wana aremetaka ngo nani azwi mokanda akeko pesa pa ya mwasi na ye mama Mwilu parce que yazali wana poisa na molimo na bonzoto abi mama bomba mokanda soki eleko nango ekoki nde kopesa na mwana na ngai ye mutu akokende
Belgique. Moi na ngona ni aponaka déjà Mwana mono. sikoyo ezalaki lolenge nini. Mwana c'est papa qui solokele. Tango basali concours examen ya ba coloniaux ya Congo belge ya bimi premier. Tango bimi premier fallait pas que ça likita ya fête na Belgique. Et tango ke pa maman ah lokola na 58. Lokola zo kende occasion yango kamata mukanda lakisa na roi ya zakuna. C'était le roi Baudouin. Le roi Baudouin quand papa qui solokele ake basali fête ici. Abi non, lokola nga na bimi premier. Au moins parmi les Belges, Congolais azo bima premier. Abi nga fana kutana na mokonzi. Et ba pesi audience akutana roi Baudouin akamati mokanda bi voilà. Abi ah, mokanda eza na awa na archive awa na cour royale. Mais bozela, au monde to lobi ba korango bozela ele konango soki ekoki nde bokoza bosomi na bino. Ndenge mokanda wana elobi. Voilà. Et mon canard lelo bon tous allés awa pour toyete pour tout le baquet batindi biso na église où était ce que pèlerinage na kamba na musée ba ko tangisa yango ba exposer yango eza toza ko bomba sute te to bomba makamba exposer yango na musée na kamba OK otangi Voilà, sikoyo nga question ezali boye. Je crois que tu comme Nasuka pour aller un peu vite, tu continuer sur le solo Nabiso, la deuxième partie. Mais tu as vu papa Kasavubu soit indépendant, c'est ça l'ami. Papa Kasavubu comme président, Lumumba premier ministre, Bandeko, Moussous Batel sera que Kasavubu a comme maman na ndenge mususu yango na Lumumba zoka abimisaka lettre oyo ewuta pa bakoko bandeko ya kitawala nde abimisa mokanda wana tanga yango nde isala nde yango nde libera biso pona bango balobaka Lumumba nde muta libera biso lettre oyo atangaka yango nde libera biso ekataka alliance na ba Belge. Est-ce vrai ça ou bien il y a encore une autre version au bimisa la biso lelo? Bon, c'est-à-dire que photo de ça m'a comme na ligne à Lima, mais en Alinga na Lima. Bon, ce qui le Mumba, à ça acte wana. Les lots 65 ans aux awa. Ce qui est acte penza ya et koko sauver biso. Ah. Ça va? Mais bakoko ba bébé c'est bêta boy ndé c'est le bandeko. Mouvement wana bango ba lobi ke bébé salema boy. Mais sikoyo. 65 à passer. Avant, dépendait Zouama, baké table ronde, hein, baké ko signé engagement, na Belge. Et ça n'a pas extrême sous. Papa Lumumba a fait bien que, soit il zongi, na bino na biso to kozala eloko moko. Wana bakor Lumumba et moi signer na Belgique. Bakor ya table ronde. On appelle ça les accords de table ronde à Bruxelles. Oui. Les Congolais, pourtant, ils na table ronde, ils ont la front commun. Et dans le front commun, les Congolais ont fait un engagement moral dans les Belges. Que Tokoke, que ça la bino mabete. Ils ont besoin d'indépendance, ensemble. Ensemble, le Komoko. Mais signa, Papa Lumumba. Signa. Signa bango yonso. Et puis dans la lettre, on a livre à Lumumba pays, il dit ça, il écrit ça même dans la Belge. Tant qu'on signe d'accord, ça va? Au yawa au bon les d'accord. Bébane. Ah. Tout à la siko. Mandela a sali 27 ans de prison. Yo au sali kaka 1 mois de prison. Ok kuna. Nana vous en a kandami. Hein? Tu le bambo sembo. Mandela na ndé kuna baba bande kuna biso mindele hein to lo baboy otoko ko sala ba ségrégation raciale té basa bande kuna biso siko Mandela azui indépendant Afrique du Sud alobi vendre pembeni ngape na vendre pembeni bango wana c'est une puissance la première puissance c'est Afrique mais biso sikoyo boke kuna vendre pembeni ngala vendre pembeni oyawa obongoli makambo toza dans lettre au Lumumba bimisaka wana dora bongola ka makambo. Lettre pour le discours. Oui, discours. Non. Tout ça na parlement. Protocole d'État a dit
cérémonie. Premier discours, Roi Baudouin. Deuxième discours, Kassabou. Bon, il y a un protocole. Attends, même si lettre au petit discours. Mais un protocole aux athées. Il fallait oser là, aucun n'a parlement. Dans une session parlementaire, vous avez des discours là. Mais vous avez prévu un protocole d'État. Quand vous avez lettre, discours, c'est pas la lettre. Quelle lettre? C'est qui discours à Tangaki? Il y a un discours à Tangaki. Il y a un discours à Tangaki. Il y a un flamme dans la Belgique. Tout le bac est anticonstitutionnel. Bon, discours na yé, yé, ezalaki nango, yé moko. Mais na baoyo bazwaki. Discours wana. Roi Boni kutalala kawate ake kolala na. Le soir à Kati Brazza. Na Brazza ke olala. Kande zaki makasi. Voilà. Alors, sikoyo. Tango au décrété. Bino yonso. Babel zobokeni. Est-ce que c'est là qui na table ronde boyo kana ke soto komi kuna babel zibazonga? Parce qu'il y a les Belges d'Afrique. Il y a les Congolais belges. Et c'est là qui Belges a commis Congolais Belges d'Afrique. Congolais a commis Congolais à Belgique. C'était ça. Un franc belge, un franc congolais. Ça va? Bah bien yon surtout mutuellement il faut qu'on respecte. Yo si go ye au Kati. Voilà, donc là l'histoire selon papa Betty l'histoire est ramenée biso na rationalité que c'est-à-dire que c'est ces discours là oyo ezaki comme ezaki na ordre donc c'était un désordre qui a créé tous ces désordres tous ça lelo waouh bandeko na ba commentaire au parleur les nango to comme na suka papa allez-y pour chiter discours hein ezaki nango lokola première étape mais deuxième étape non première étape ezaki oui première étape deuxième étape ezaki expulsion ou décréter bon les rois règnent mais ne gouvernent pas mais quand même quand vous régnez vous ne gouvernez pas mais vous n'êtes pas au-dessus du président de la République donc Lumumba c'est pris au-dessus même Yakassavou. Oui, vous décrétez après président à des soirs yon a Tongo yon après-midi au des soirs président de la République. Cacophonie. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. Un dernier message, 30 secondes. Ouais. Dernier message. Ouais, on va continuer hein, la deuxième partie. Message. Ouais. Biso, toza ko benga lelo yo. Toza ko benga bao bazali kolo. Toye banano. Mokelo ya zile ki biso indépendance liboso. Soki na toza ko senga même, to ki ne ko senga pa na ye. Hein, grâce à ça la biso. Parce que au moni ba soda mikuse. Tango wana tozalaki makambo ya nani ya kokangama hein nani comité isikoyo il y a beaucoup d'histoires qui fait que moyen ba bima ezate pour to koti na makambo molili mingi basoda mikuse wana baba mais tu fais ne ko senga pa ya papa Kimbangu après cette chose c'est là mususu voilà merci on va continuer notre deuxième partie wana je pense to kota sikoyo babi basoda mikuse bazaki 12 nefo batika la wana pour babima il faut signer sengama ne babi banzela to kota to kota le susunango to continuer sous papa Kimbangu papa Lumumba pardon na papa Kasavubu to continuer les sous babi sibiso que papa Bachar papa na papa Kimbangu ba pesaki pouvoir na papa Kasavubu na papa Nzezalando et consort mais nengenini makambo bebaki nengenini makambo bebaki qu'est-ce qui a fait ça to kochango prochainement merci na papa na biso merci na bien sur le like biso vous s'abonner massivement bota la biso rediffusion à 22h merci à l'équipe technique ingénieur Ish ingénieur Elohim Mama Esther bazaki on a pour Rolanda biso malamu merci na bien sur bota la biso de partout beau commenter beau soutenir votre émission vous autres biso na TNT na Bluesat et puis application Blé OTT bokoki ko commenter boti na ba message ba numéro zali wana affiché topé ko benga na WhatsApp partout aux ali wana quant à moi je vous dis bye bye. Debout Congolais, bénis par les sons, bénis dans les vents pour l'année.